Babi na sali pongo lingani tanga masolo boucle. Na vraiment au batika biso quatre martyrs et là on nous aussi n'a pas papa mon continent bazolanda yo pour les quatre martyrs au batika biso le 2 juin 2024 papa journaliste okalisa na bosa na kina bosa na teke na zali mwana ya martyr na ko bosa na te na zali mwana martyr pamba te o wana tikala lokola na kati ya makila elembo wana ekolongwaka te pe mokolo nzambe pe akobenga ngai le 2 juin oyo bamartyr na biso de la Pentecôte tokomaki mikanda pe tokokoma lisusu parce que tokomaki na ntango oyo premier ministre oyo alongwe azalaki tobike mingi ezalaka mokonzi soki ayambi mikanda to ayambi maloba aza en fonction ntango asalaka remise et reprise makambo mosusu mpe akobosana azali moto tokoenvouloir bango te baministre tokomelaki tokoenvouloir bango te mpo baza lokola bato makolo eza kotepatepa baza komiyeba te nga ministre oyo eske nakozonga na ebonga oyo ntango mosusu bakopermite nga na kokende na ministère mosusu ekozala mwa mpasi mpo te bayeba kokitana na bibonga na bango bazwa bakasa na biso kokomaki kuna tokorenouveler lisusu kokoma mpona le 2 juin oyo toza kosenga na papa président aza kose penche na makambo nyonso quand bien aza komitungisa na makambo ya guerre oyo eza kotungisa bandeko na biso na este po bazali konyoka mabutu na moi mais ayeba peke à part guerre ya este na Kinshasa bakufi bazali pe lokola phénomène kuluna eza kokontinue koboma bassassin bazali koboma na début ya semaine awa babomi kambiste moko sur sayo na kwa ya babala nzombo akosekwa te akufiti babomi ebe pambati na bamiyipi na kwa mutu mpe baza kokufa kufa esili te donc eza na bakwa ya mboka oyo mpe ezali nanu koningana kaka bato bazali kotungisama biso mpe bana bamartyre tozali kobelela ye boye atala mpe badossier ya baboti na biso parce que bakufaki mpona cause ya mboka oyo Congo e bakufa injustement na kati ya cause ya mboka ya Congo baye baboma bango baboma bato wana na injustice nyonso totale parce que nga namoni te na monde entier ata totalaka bafilme namoni te place oyo bacivile baza kosambisama na tribunal militaire namoni yango nulle part constitution moko te oyo nayoki ata na kati ya Afrique angwake na constitution wana batia bacivile soki basali mbeba ata soki basali atteinte à la sûreté de l'état bakosambisama na cour d'ordre militaire nayoki yango te parce que baparke na batribunal mosala nango nini cour constitutionnelle ayambaka kuna banani me baya biso basambisaka bango na bamilitaire nayebi te na bambula wana mpo bakufi na 66 papa président nayebi te azalaki na mbula boni eske aventure wana to histoire wana ezongelaka ye mpe na baimage na ye na mutu nayebi te parce likambo ya moto ezongaka na image soki otia yango makanisi soki otia yango makanisi te moye eya na image na yo ezali te lokola mpe bajournaliste ya mboka na biso babetaka na bango mpe sete na likambo yango te moye elamukaka na makanisi ya bato ezali te la plupart mpe bacommanditaire de fait na babomi na banani lokola basi bakufa kufa batikisi eye bahistoire wana ya bato wana bakufa kufa moye elamukaka eza te lokola mpe bato wana bakufa batikaka baparti politiki te oyo koyemba bango ndenge MLC eyembaka Lumumba ntango nyonso moye bahistoire bango yebala te me nga na lobaka na bato soki okoti na stade oki kotala match okoti na stade oki kotala investiture okoti na stade okeyimisa yebaki okotaki na stade de martyr. Qui c'est son martyr? Ce sont les 4 fils du pays oyo baranda âme na bango na place wana le 2 juin 1966 sous le règne ya présent le fait maréchal Mobutu ye mutaboma ye mtayebi tina bomelaka na pandezo ndenge asala bato wana
mbala ya nsima ntango tokosola lisolo nakozala na bafoto na bango mpo te bato mosusu bayebi meme bilongi ya bato wana te bamona bango ta na kati ya bafoto eloko mosusu na kosenga na ministre ya sport tokokoma lisusu tokorenuvele lisusu esengeli batiela biso babuste ya bato wana na entrée principale ya stade comme ça na bana ya mboka babilenge ya lelo oyo bayebi histoire te ntango babana kokota na stade kotala match bayebaka te martire oyo batia na stade oyo bamartire yango bango yeyo mibali mine oyo bapesa bomoi na bango na kati na Congo awa bakufa na esika oyo injustement na tribunal ya lokuta na makambo ya lokuta na régime ya président Mobutu eloko mosusu tokosenga na papa président ya lini asunga biso aréhabilité bamorale ya bato wana bamémoire na bango ezala réhabilité to detere banzoto na bango mikuwa oyo etikala na se ya mabele esiko balakisa biso bakunda bango soki solo gouvernement zairwa na ntango wana ekundaka bango na esika wana to detere bango pamba te ve ya moko na moko une heure de temps avant leur pendaison basouetaka soki mokili ebongi bakende kokunda bango na bavillage natal na bango alors ekosala malamu mingi ndenge tozoba lelo oke tokomi na démocratie na vraie démocratie mboka na biso esimbi démocratie sikoyo oyo ya solo changement ya makasi ekoti na mboka na biso bato ya bwanya bazwi mosala batambwisa mboka na biso bapesa biso privilège wana to detere bango mwana moko na moko mikuwa na ye ekende na village natal na ye kamba te esengo kozala makasi mingi na biso bafamille na bango totikala papa président soki asungi biso na likambo wana me ndenge nazali koloba eza likambo eza kotala ministère ya intérieur ekotala mpe gouvernorat ya ville ya Kinshasa na ministre ya santé po kodetere bakore ya bato kokende lisusu kuda bango esengaka baministère wana misato nde bato batalaka makambo wana intérieur bato ya santé gouverneur ya ville et puis en second lieu commune oyo précisément bakudela bango lokola nanu batie bango supermarché likolo te il est grand temps bapesa biso mikuwa ya baboti na biso mpona boyi lobi na ntongo o investisseur moko ya makasi autaki na Afrique autaki wapi na Amerike autaki wapi soki wapi aye kotonga supermarché likolo na bango po mokolo wana biso bana bamartire oyo tokobima liboma na kati ya cimetière wana sodale bakotinda ye kende kosuka koya kobeta masasi bainocent na kokufa po tokolinga batia bango basupermarché na mabumu na bango te bapesa biso bango il est grand temps tokende kokunda bango na bavillage natal na biso epai oyo bambula nyonso ozala na besoin kotala batombe na bango tokobanda komonaka yango eloko ya makasi ya motuya po tozosenga papa président yango eloko ya makasi tokosenga na ministre de l'intérieur oyo akozwa place wana na gouverneur akobima na ville ya Kinshasa na ministre ya santé eloko ya makasi ya motuya tokosenga bango basunga biso na likambo wana basalisa biso na likambo wana tozwa kimia na mitema na biso Maman Jélie Bemba, penza na munga komeli ngai awa ba martyr wana okotanga ba komo lonka. Bazalaki papa Evariste Kimba, papa Alexandre Mahamba, papa Emmanuel Bamba, na papa Anani. Donc bango wana 4. De batu oyo bakufa na place wana ya stade de martyrs et Tongama. Les 2 juin, le 2 juin, tokosa la messe na Notre-Dame. Tokosa la peu invitation, tokokotse la bakonzi oyo bakozala en place na mwa wana. Tokobomba te tokokende kotika billet na ye na kuna na nini na présidence.
na yebi bureau place ezali na botami na kolia na bungi ministère mon côté na ko kende kotika lisusu na fa passer na kende pe kotika billet d'invitation mais na monaka mandataire mon côté ayaka na compte ya présidence le ministère mususu na tika ki ba billet d'invitation na monaka quand même que ministre azalaki empêcher mais atindi ngai délégué mutu na ye awa ngai intel to monaka quelque bateau bayaka bakomelaka biso cette fois-ci lisusu na kozongela lisusu kaka mécanisme wana na kotika ba invitation ko banana présidence kuna pa maman Judith pe na primature na kotika soki pe ba ko créer ba vice primature na kotika na ba institution nyonso la kotika place la kotika ba billet d'invitation na kotika to senga pe maman Judith acha na boko na ba martyr oyo akobosa na biso te ya za mamati mama na tongaka libota ti soki tokomeli papa président tokomeli pe ye lokola bongo ye akoboya kotia biso maboko akoboya biso na likambo nini problème nini ye aza nango na bamartire wana bakufa na période na bango te bakufi na maboko na bango te abongo eloko nini bango bakomola motema pasi bango baye kokuta basituation oyo kokuta baye kokuta kongo ndenge bakuteli yango bamoni yango ndenge bamoneli yango ata soki babotamaka na lere wana ezalaka makambo etalaka bango te mutu na mutu azalaka na kwene na secteur na likambo na ye mais lelo na ntango okomi mokonzi makambo wana ekosala nini ekotala yo mpe fo otala yango mpo yo nde okomi sikoyo kokonza balobaka administration etelembaka te l'administration c'est la continuité place yo okutaki badossier 15 bapesi yo na remise reprise osala nini okotalela yango okoyanola yango et ainsi de suite obetana lisolo mokie ya papa Emmanuel Bamba mpenza ndenge baki kokanga ye oyo bazolanda papa Emmanuel Bamba bakokangela na ndako bakokangela na ndako te papa journaliste bayaka kozwa ye na ndako kozwa nalobaka toujours likambo oyo mutu bakanga ye kokanga te na ndako tomona soda te tomonaka policier te mutu ayaka kobimisa ye à l'époque ezalaka le fait général Bangala ntango wana azalaka gouverneur de la ville azalaka nano colonel ye mutu ayaka kozwa ye na ndako aya kozwa ye dimanche na ndako vers 19h aye papa Bamba na ye kozwa yo tokende quelque part de quelque part biso toaki bana tokoyeba te quelque part baye kozwa papa bakei na ye bokotuna bango bokotuna papa wana mokolo aye kozwa papa na bino ke on va aller quelque part bokotuna ye te ayaka kozwa ye na ndako babimi me nge eloko ekamwisanga kaka mpo nazalaka moke menaki moke na nga wana nazalaka mpe eveye ntango bazobima na yo kaka question atunaka ye alobi est-ce que oza na voiture mosusu te na lopangu okoki koutilize ye atuni ye mpo na nini abi meno mpo voiture no ezali trop remarquable po ezalaka marque Corvette ezalaka 3 marque voiture wana ezalaki 3 personnes na Kinshasa na ntango wana ya papa Bamba ezalaki bleu métallisé mama moko azala kosala na air Congo yaye ezalaki ya pembe makasi mondele moko azala kuta toujours côté ya baville kuna yaye ezalaki rouge donc ezali lokola 3 voitures Corvette basport wana awa na Kinshasa alobi te sayanga ta la voiture ya agent commercial nanga ezalaki Peugeot tobengaka tombalubai ntango grand frère akokotala place atiaka clé de contrôle abi te en tout cas atikaki clé te akendeki na yango nde boye papa akota na mutuka na ye ye mpe kone Bangala akotaka na mutuka na ye ademare tovandaka place akobomba mati tovandaka na limita wana 7e rue na nsima place commerciale juste en face ya BCDC lelo na nsima ya BCDC lopango tovandaka yango wana nde kokende bakenda réunion soki bakendaka réunion soki bakendaka wapi biso na ntongo na 5h du matin nde tomonaki basoda bayaka na lopango babeti porte tofungoli porte papa yali totala ye azali te mama yali bobenga mama tobengi mama nde radio ebandi koloba mpona ntango na batelevizio ezalaki te na radio ebandi koloba ntango radio information ya swahili eza kopesama mama bandi kolela mpasi ayebaki koloba swahili mpasi bavandaka na Elizabethville ebele ya bambula po papa Bamba bakangaki na makambo kimbangisi akendaka relege na prison mpasi mo kimbango azalaka na Elizabethville nde epai akende koyembela swahili kuna avant aya kozonga Kinshasa ya kokoma ministre sénateur tout ça
biloko yango mama yiko la soyela yebe ko ba soyela yoki abandi ko le biso pe bana to bandi ko le tibitira likamuti chuluba lobi lo kwa ba ko chuluba ayoki pe lisusu parce que batoni oyoki manga lobi abina yoki bakangi mobali nanga mena yebiti na bakangeli yetu tango lingala yekolo bato yoki lingala tango bandi ko lo biso bana to bandi ka ko le dimanche bakangi moto lundi mardi asambisi bato mercredi verdict quoi jeudi babomi bango jeudi babomi bango na pandezo bango 4 toyebaka te epa bakendaka soki ezala réunion soki ezala nini ezalaki bango 4 basali kaka réunion bango 4 bato mosusu bazala te quel scénario yango nalobaki te mboka oyo bascénario eleki ebele baventure eleki ebele bakufa eleki ebele bamartire baleki ebele mabele ya Congo oyo elelaka makila ya bana Congo ekoti ebele na mabele oyo bainnocent bazokufa de l'autre manière mpo na lokoso ya bato non basi bakenda tokozongisaka bango bomoi te bakosekwaka te me tozakaka na posa ya babitenya mikuwa na bango ekomona na se na mabele tokende kokunda papa lumumba ye wana lino eyaki ti babelge bakendaka na lino si lino yango eye tokundi nini lino te bongo ya biso bakundama na mabele awa soki mikuwa ezali tokomona mikuwa te na Kitambo na cimetière ya Kitambo bango 4 ba place bakunda bango yali moko mosusu ko lingi toke kuna le 2 juin ko ngomona place bakunda bango na Kitambo biso tona besoin mikuwa na bango ndenge lino pa Lumumba yebana ne bamoni ata lino tata na bango biso totomona pe mikuwa tata na biso tolingi tomona bana maramba bamona pe ya papa na bango bana ya kimba bamona pe ya papa na bango bana pe ya nani bamona pe mikuwa tata na bango bakufa solo ezate ki aventure bakufa solo parce que na komaka na kiltrana na place wana na mona ta bango bakorde na kingi meloko ekamusaka ngai korde ya yambo batiaka na kingo ya oyo ya biso ekatanaka esimbaka te batie ye na deuxième corde ya kocoordonne baactivité ya baministre nyonso ministre na domaine na ye asala mosala na ye oyo ekorépondre na attente ya population ministre pe ayeba mpe na domaine na ye soki azali na baantenne to basucursale ya misala na ye ayeba mpe kocoordonne misala na ye ebalana na baye basengeli kosala na kati ya ministère na ye to na domaine na ye ndenge napesa exemple ya enseignement comme dans la salle kati ya domaine ya enseignement soki ministre ya enseignement aza kocollabore na badirecteur ya bekole te aza kocollabore na bainspecteur te ye na secrétaire général oyo akozala na ngonga wana bayokani te ye yebisanga na kati ya domaine ya enseignement eloko nia malonga tokozwa eloko malonga moyibi ekokontinue lokutu ekokontinue oyo komona ke examen d'état kuna basengi 75 000 kuna basengi 75 $, kuna basengi 50 $, l'état sengi 25 $. Finalement eza nini? Manque ya contrôle, manque ya suivi, manque ya collaboration et manque ya respect ya mibeko. Parce que soki bino moko bakolo mboka bozotosa mibeko na bino to yebisanga mopaya soki ayoko investir awo akotosa mobeko ni akotosa nani akotosa ni peuple mboka wana ni mobeko mboka wana ni bakonzi ya mboka wana bongo tokotambola ndenge nini tokosuka wana tobeta sete penza na biloko mama Judith atala penza population ndenge ezali kosouffrir mpona biloko ekita biloko nyonso kaka eza chere papa journaliste obi tozalaki na mikolo ezalaki so oza na 10 $ yo moboti wana mino libanda osepela j'ai l'argent lelo lisusu te otindi mwana na wenza avec un 10 $,
obengi mwana moyibi oza na doute biloko aza koyela yo asombeli yo mwana mosusu soki mpe aza na mayele te tokomona pena azongi na mbongo alobi namona yango eloko na osomba te boule ya tomate soki nayebaki kutu ke okokutana na ngai tokosala émission oyo nalingaki natinda basombela ngai boule ya tomate ya 1000 francs litungulu ya 500 francs ail ya 500 francs carotte ya 500 francs liboke ya céleri ya 500 francs ndende ya 500 francs na ngai natiela yango na mesa ozwa image po te baye baza koyoka nga baza kolanda nga bamona ke effectivement nazoloba na kati ya ebale te mais nazoloba na kati ya bato oyo ngai nazomona oyo tozali kovivre nga lokola nalingaka tomate mingi naliaka mingi tomate cru donc elekaka 2 jours te nayebaka plus ya tomate ya boule ya tomate tosepelaka batomate pome baloni tobia plus jamais tokomona pasi te mais kende kotuna tomate pome yango papa jindele kaka na zigida kotuna no question te mpo okoatire attention ya bato zwa kaka kamera na yo telema nokoka na sende wana zwa nokoka baimage ya babassin bamama batie biloko okomona bassin ya batomate bassin ya baonion wana okomona babote bandembi na baseleri bamama mpe bakoboya na bango te soki mpo olobi ke naza na besoin mpo nazwa baimage oyo mpo totindikela bakambi ya mboka bakoboya te bakopermettre yo peut-être bakobomba bilongi na bango me bakopermettre yo na bamesa na bango zwa bapri ya biloko tokosuka wapi na pondu oyo tondisaka nzungu alors ntango toke na madesu toloba nini parce madesu eutaka libanda eyaka koya tokoloba nini c'est difficile mais tozangi libala ya koloba mbisi te toyoki basombi babato de pêche mikolo eleki toyoki barimere yango balakisi solo babato yango ekende loba mbisi na ebale nini toyebi nanu te ekokota na océan ekokota na kati ya mer nini toyebi nanu te bakende oloba wapi bambisi yango est-ce que ntango basombi babato yango ya pêche nde toza koloba baasocie bamarin na likambo yango bakolo domaine baasociaki bango to kaka baconseiller oyo babimaka pomba monsieur le président moi je sais je connais donne-moi je vais partir bake kosomba ceux qui sont allés payer babato wana ekorépondre na entente ya population ekoloba mbisi ndenge namonaka na bamboka mosusu ndenge babato na bango ezoloba mbisi me nga ntango nazotala soki natali na télévision nalandaka mingi émission moko soki kucwala batiaka na télévision ntango naa komona bamboko balakisaka ndenge bakosala bapeshe namonaka nanga bamasuwa minene kuna te oyo ezokongola mbisi na bibale na bango oyo bazotindela biso babola na kongo awa bathomson oyo bachicharu babike ojojo namonaka nangaka mwa eloko moko lokola neti baleniere moko polele bazobwaka monama ntango bazobenda file lokola ebale na bango bambisi eyali ebele ezobima bazobwaka na kati na mwa babato na bango mike wana eza lokola bakikalungu nde yango bazotanga na bakarton oyo biso tozowela kosomba awa o karton ya thomson 200 000 300 000 50 000 ata bino moko ebale na biso kuna na wagenya kuna mbisi esili na Kisangani kuna mbisi esili eza lisusu te balaki eza na bakasai yao mbisi na kati ya balaki wana eza so te esila tozala balaki biso na bainterieur bapays nini ya pays na biso awa nanu baloba mbisi kuna te ndenge mokili esalama ndenge bavanda siko bambisi wana kati bakolaka balianaka bango na bango olie biso bato tolia bango na libanda tokosuka wapi mama Judith fungola misu ndenge nalobi baministre oyo bakopesa yo na bacomposante songolo pakala ko ezaka bakota oyo bakopesa bino na bakota wana yebisa bakambi ya bakota wana bakambi ya bagroupe wana bapesa yo bazoba te me bapesa yo bato mayele pe bwanya bapesa yo bipesela te
bapesa o bato bakosunga na musala toboyi na biso ba composante te toboyi na biso ba formule wana te o biso ni to majoritaire na parlement o biso ni to ali majoritaire na sénat o biso ni to ali majoritaire na communal mais to lingi na ba majoritaire wana ba sélectionner ba pesa bino ba ministre abwania. Cessez de prendre tous ces voleurs bazonga sous na gouvernement boti akotia bato yo tobengi bango ba aventurier na bazonga ba vedette bazongela bino na kati ya misala toboyi ki vedettariat na kati ya ba ministère tolingi ministère moko na moko et répondre na attente ya population ndenge oyo biso population tozali maîtrise tozali kozela mama bolimbisi oyo nyonso naza koloba ezali kaka po esunga yo na misala okosala esunga yo po te bateau de commandement oyo ozwi ekweya te mais etelema etambola eredresse mboka oyo place mibali barataki éducation na biso mama yaka kozongisa biso na éducation morale ya malamu tozonga exemple kaka ya moke mpaka kabila ntango ayaka na ebonga musée tosalaka un mois te congolais akomaki tout droit moyibi na balabala atiki biso kotambola na basaki ya main na babijou na biso na matoyi ça n'a même pas fait 2 mois kaka mobeko ngi moto nyonso azongaki na kasa départ moyibi akimi balabala o ngai serifi ngai maître babangaki baboyaki bakombo wana na bisi ovanda ofulemela moninga biso tokoma kovanda na bisi tel exemple nati lelo etikala le même bisi elako kumba biso 5 yango tokoma komata 4 nayebi te espace ya 5e personne ekenda wapi ebunga na makanisi na biso plus jamais même lelo soki bato batondi na ra bisi taxi biso soki etelemi resele banoki obofina na 5 akobandele pa nani ye azobanga peuple pa mati na bisi azosukuma ye donc totikala kaka 4 ndenge mosi atikela biso formule wana tolingi mpe baexemple ya sika ebota ndenge olobaki bamama oyo obengi bango bafemme de valeur non nga na kobenga bango bafemme sage qui se comporte digne d'être femme bo bazali kolata molato oyo esengeli mama abima na balabala na miso ya bato mais ezala te molato oyo bamama bazali kotambola na bosalité bamama bazali kotambola na milato ya salité bamama bazali kokende na baeglise na bango na milato ya salité wana tikela role na bapaster nde nalobaki banganga nzambe basunga yo pase bango nde bayambaka biso na kati ya bitonga tokendeke kosambelaka soki bango bakorrige biso correction ekokota mais soki bango batiki biso elese ele nde bo tozokendeke na bitonga wana na ndenge tolingi na ndenge tolateli na ndenge tomimoneli mama nzoto polele libanga aza kotambola lokola muchopi ndenge atambolaka aza komimona alati mama aza na ye nzoto polele aza koleka liboso na bato liboso na bana amimoni lokola ye nde moto aza na nzoto baninga bali na mabaya bali na banzoto te eza nango petit problème mpo éducation ya malamu ezonga na mboka na biso bamama bametia na poso ya bomama oui kimondele tokobekola yango tomekola maye ya malamu maye ya mabe ya mondele totika mpe mondele ntango atambolaka demini azalaka na plage ezalaka teke na bureau ezalaka teke na église to na magasin place aza kokende kosomba biloko to place aza kotekela biso mpe tomekola ya malamu oyo ya mabe tobwaka mama tosepele papa président na choix asali ezali choix ya mabe te ozali mama okoti classe otangi baboti babwakaki mbongo minerval te basalaki mosala oyo emonani na kati ya république na biso tika te mosala oyo baboti basalaki kati na yo etalisa bamokili mobimba po ozala exemple ndakisa ndenge ba Jeanne d'Arc balaki bato baloba mpe lisolo na yo na libanda ya mboka na biso. Ouais, maman Angélique Bamba, c'est les besoins yango ezopusana po na
vraiment oyo batika biso carte martyr eloko nini kosenga epai ya papa mokonzi ndenge bazolanda yo mpona les 4 martyrs oyo batika biso le 2 juin 2024 oyo papa journaliste okanisa na bosanaki na bosanaki teke nazali mwana ya martyr nakoki kobosana te nazali mwana martyr pamba te oyo wana etikala lokola na kati ya makila elembo wana ekolongwaka te mpe mokolo nzambe mpe akobenga ngai le 2 juin oyo bamartyr na biso de la Pentecôte tokomaki mikanda mpe tokokoma lisusu parce que tokomaki na ntango oyo premier ministre oyo alongwe azalaki tobike mingi ezalaka mokonzi soki ayambi mikanda to ayambi maloba aza en fonction ntango asalaka remise reprise makambo mosusu mpe akobosana azali moto tokoenvouloir bango te baministre tokomelaki tokoenvouloir bango te mpo baza lokola bato makolo eza kotepatepa baza komiyeba te nga ministre oyo eske nakozonga na ebonga oyo ntango mosusu bakopermite nga na kokende na ministère mosusu ekozala mwa mpasi mpo te bayeba kokitana na bibonga na bango bazwa bakasa na fiki kokomaki kuna tokorenouvele lisusu kokoma mpona le 2 juin oyo toza kosenga na papa président aza kose penche na makambo nyonso quand bien aza komitungisa na makambo ya guerre oyo eza kotungisa bandeko na biso na este oyo bazali konyoka mabutu na moi mais ayeba mpe ke apart guerre ya este na kinshasa bakufi bazali mpe lokola phénomène kuluna eza kokontinue koboma baassassin bazali koboma na début ya semaine awa babomi kambiste moko sur sayo na kwa ya babala nzombo akosekwa te akufi te babomi ebe pamba te na bamiyibi na kwa mutu mpe baza kokufa kufa esili te donc eza na bakwa ya mboka oyo mpe ezali nano koningana kaka bato bazali kotungisama biso mpe bana bamartyre tozali kobelela ye boye atala mpe badossier ya baboti na biso parce que bakufaki mpona cause ya mboka oyo Congo e bakufa injustement na kati ya cause ya mboka ya Congo baye baboma bango baboma bato wana na injustice nyonso totale parce que nga namoni te na monde entier ata totalaka bafilme namoni te place oyo bacivile baza kosambisama na tribunal militaire namoni yango nulle part constitution moko te oyo nayoki ata na kati ya Afrique angwake na constitution wana batia bacivile soki basali mbeba ata soki basali atteinte à la sûreté de l'état na kosambisama na cour d'ordre militaire nayoki yango te parce que baparke na batribunal mosala nango nini cour constitutionnelle ayambaka kuna banani me baya biso basambisaka bango na bamilitaire nayebi te na bambula wana mpo bakufi na 66 papa président nayebi te azalaki na mbula boni eske aventure wana to histoire wana ezongelaka ye mpe na baimage na ye na mutu nayebi te parce likambo ya moto ezongaka na image soki otia yango makanisi soki otia yango makanisi te moye eya na image na yo ezali te lokola mpe bajournaliste ya mboka na biso babetaka na bango mpe sete na likambo yango te moye elamukaka na makanisi ya bato ezali te la plupart mpe bacommanditaire de fait na babomi na banani lokola basi bakufa fo batikisi eye bahistoire wana ya bato wana bakufa moye elamukaka eza te lokola mpe bato wana bakufa batikaka baparti politiki te oyo koyemba bango ndenge MLC eyembaka Lumumba ntango nyonso moye bahistoire bango yebana te me nga na lobaka na bato soki okoti na stade oki kotala match okoti na stade oki kotala investiture okoti na stade okei misa yebaki okotani na stade de martyr. Qui c'est son martyr? Ce sont les 4 fils du pays oyo baranda âme na bango na place wana le 2 juin 1966 sous le règne à présent le fait maréchal Mobutu ye mutaboma ye mutayebi tina bomelaka na pandezo ndenge asala bato wana mbala ya nsima ntango tokosola lisolo na kozala na bafoto na bango po te
bato mosusu bayebi meme bilongi ya bato wana te bamona bango ta na kati ya bafoto. Eloko mosusu na kosenga na ministre ya sport tokokoma lisusu tokorenouveler lisusu esengeli batiela biso babuste ya bato wana na entrée principale ya stade comme ça na bana ya mboka babilenge ya lelo oyo bayebi histoire te ntango bamona kokota na stade kotala match bayebaka te martyr oyo batia na stade oyo bamartyr yango bango yeyo mibali mine oyo bapesa bomoi na bango na kati na Congo awa bakufa na esika oyo injustement na tribunal ya lokuta na makambo ya lokuta na régime ya président Mobutu. Eloko mosusu tokosenga na papa président ya linini asunga biso a réhabilité ba morale ya bato wana ba mémoire na bango ezala réhabilité to déterrer banzoto na bango mekuwa oyo etikala na se ya mabele esiko balakisa biso bakunda bango soki solo gouvernement zairwa na ntango wana ekundaka bango na esika wana to déterrer bango pamba te ve ya moko na moko une heure de temps avant leur pendaison basouetaka soki mokili ebongi bakende kokunda bango na bavillage natal na bango. Alors ekosala malamu mingi ndenge tozoloba lelo oke tokomi na démocratie na vraie démocratie mboka na biso esimbi démocratie sikoyo oyo ya solo solo changement ya makasi ekoti na mboka na biso bato ya bwanya bazwi mosala batambwisa mboka na biso bapesa biso privilège wana to déterrer bango mwana moko na moko mikuwa na ye ekende na village natal na ye pamba te esengo kozala makasi mingi na biso bafamille na bango totikala papa président soki asungi biso na likambo wana me ndenge nazali koloba eza likambo eza kotala ministère ya intérieur ekotala mpe gouvernorat ya ville ya Kinshasa na ministre ya santé po kodéterrer bakore ya bato kokende lisu kuda bango esengaka baministère wana misato nde bato batalaka makambo wana intérieur bato ya santé gouverneur ya ville et puis en second lieu commune oyo précisément bakudela bango lokola nanu batie bango supermarché likolo te il est grand te bapesa biso mikuwa ya baboti na biso pona boye lobi na tongo o investisseur moko ya makasi autaki na Afrique autaki wapi na Amerique autaki wapi soki wapi aye kotonga supermarché likolo na bango ko mokolo wana biso bana ba martyr oyo tokobima liboma na kati ya cimetière wana sodale bakotinda ye kende kosuka koya kobeta masasi bainocent bakokufa po tokolinga batia bango ba supermarché na mabumu na bango te bapesa biso bango il est grand temps tokende kokunda bango na bavillage natal na biso epai oyo bambula nyonso ozala na besoin kotala batombe na bango tokobanda komonaka yango eloko ya makasi ya motuya po tozosenga papa président yango eloko ya makasi tokosenga na ministre de l'intérieur oyo akozwa place wana na gouverneur okobima na ville ya Kinshasa na ministre ya santé eloko ya makasi ya motuya tokosenga bango basunga biso na likambo wana basalisa biso na likambo wana tozwa kimia na mitema na biso. Maman Géry Demba penza na mungu akomeli ngai awa ba martyr wana okotanga bakomona lonkate bazalaki papa Evariste Kimba papa Alexandre Mahamba papa Emmanuel Bamba na papa Anani donc bango wana 4 de bato oyo bakufa na place wana ya stade de martyr etongama les 2 juin wana le 2 juin tokosala messe na Notre-Dame tokosala mpe bainvitation tokokotisela bakonzi oyo bakozala en place na mwa wana tokobomba te tokokende kotika biye na ye na kuna na nini na présidence nayebi bureau place ezali nabotami na nakoli awa nabungi ministère moko te nakokende kotika lisusu
La fois passée na kene pe kotika billet d'invitation mais na monaka mandataire moko te ayaka na compte ya présidence le ministère mususu na tika ki ba billet d'invitation na monaka quand même que ministre azalaki empêché mais atindi ngai délégué mutu na ye awa ngai intel to monaka quelque bateau bayaka bakomelaka biso cette fois-ci lisusu na kozongela lisusu kaka mécanisme wana na kotika ba invitation ko banana présidence kuna pe maman Judith pe na primature na kotika soki pe ba ko créer ba vice primature na kotika na ba institution nyonso na kotika place la kotika ba billet d'invitation na kotika to senga pe maman Judith acha le boko na ba martyr oyo akobosa na biso te ya aza mama te mama na tongaka libota te soki tokomeli papa président tokomeli mpe ye lokola bongo ye akoboya kotia biso maboko akoboya biso na likambo nini problème nini ye aza nango na bamartire wana bakufa na période na bango te bakufi na maboko na bango te abongo eloko nini bango bakomola motema pasi bango baye kokuta basituation okokuta baye kokuta kongo ndenge bakuteli yango bamoni yango ndenge bamoneli yango ata soki babotamaka na lere wana ezalaka makambo etalaka bango te mutu na mutu azalaka na kwene na secteur na likambo na ye mais lelo na ntango okomi mokonzi makambo wana ekosala nini ekotala yo mpe fo otala yango mpo yo nde okomi sikoyo kokonza nalobaka administration etelembaka te l'administration c'est la continuité place yo okutaki badossier 15 bapesi yo na remise reprise osala nini okotalela yango okoyanola yango et ainsi de suite obetanga lisolo moki ya papa Emmanuel Bamba mpenza ndenge baki kokanga ye oyo bazolanda papa Emmanuel Bamba bakokanga na ndako bakokangele na ndako te papa journaliste bayaka kozwa ye na ndako kozwa nalobaka toujours likambo oyo mutu bakanga ye kokanga te na ndako tomona soda te tomonaka policier te mutu ayaka kobimisa ye à l'époque ezalaka le fait général Bangala ntango wana azalaka gouverneur de la ville azalaka nano colonel ye mutu ayaka kozwa ye na ndako aya kozwa ye dimanche na ndako vers 19h aye papa Bamba na ye kozwa yo tokende quelque part de quelque part biso toaki bana tokoyeba te quelque part baye kozwa papa bakee na ye okotuna bango bokotuna papa wana mokolo aye kozwa papa na bino ke on va aller quelque part okotuna ye te ayaka kozwa ye na ndako babibi ndenge eloko ekamusanga kaka mpo nazalaka moke menaki moke na nga wana nazalaka mpe eveye ntango bazobima na yango kaka question atunaka yarabi est ce que oza na voiture mosusu te na lopangu okoki koutilize ye atuni ye mpo na nini abi meno mpo voiture nio ezali trop remarquable po ezalaka marque Corvair ezalaka 3 marque voiture wana yazalaki kaka 3 personnes na Kinshasa na ntango wana ya papa Bamba ezalaki bleu métallisé mama moko azalaki kosala na air Congo ya ye ezalaki ya pembe makasi mondele moko azalaki kuta toujours côté ya baville kuna ya ye ezalaki rouge donc ezalaki lokola 3 voitures Corvair basport wana awa na Kinshasa alobi te c'est la voiture ya agent commercial nano ezalaki Peugeot tobengaka Tombalubai ntango grand frère akokotala place atiaka clé de contrôle abi te en tout cas atikaki clé te akendeki na yango lemboye papa akota na mutuka na ye ye mpe kone Bangala akotaka na mutuka na ye ademare tovandaka place akobomba mati tovandaka na limete wana 7e rue na nsima place commerciale juste en face ya BCDC lelo na nsima ya BCDC lopango tovandaka yango wana nde kokende bakenda réunion soki bakendaka réunion soki bakendaka wapi biso na ntongo na 5h du matin nde tomonaki basoda bayaka na lopango babeti porte tofungoli porte papa yali totala ye azali te mama yali bobenga mama tobengi mama nde radio ebandi koloba mpona ntango na batelevizio ezalaki te radio ebandi koloba ntango radio information ya swahili eza kopesama mama bandi koloba mpasi ayebaki koloba swahili mpasi bavandaka na Elizabethville ebele ya bambula po papa Bamba bakangaki na makambo kimbangisi akendaka relege na prison mpa Simon Kimbangu azalaka na Elizabethville nde epai akende koyembela swahili kuna avant aya kozonga Kinshasa ya kokoma ministre sénateur tout ça biloko yango wana mama ayokaka swahili ayebaki koloba swahili ayoki
abandi kolela biso pe bana to bandi kolela tebitela likambo te chiluba lobi lokwa ba ke chiluba ayoki pe lisusu parce que ba toni oyoki manga balobi abi na yo bakangi mobali nanga mena yebiti na bakangeli yetu tango lingala yekoloba to yoki lingala tango bandi koloba biso bana to bandi kaka kolela dimanche bakangi moto lundi mardi asambisi bato mercredi verdict ekwei jeudi babomi bango jeudi babomi bango na pandezo bango 4 toyebaka te epa bakendaka soki ezala réunion soki ezala nini ezalaki bango 4 basali kaka réunion bango 4 bato mosusu bazala te quel scénario yango nalobaki te mboka oyo bascénario eleki ebele baventure eleki ebele bakufa eleki ebele bamartire baleki ebele mabele ya Congo elelaka makila ya bana Congo ekoti ebele na mabele oyo bainnocent bazokufa de l'autre manière mpona lokoso ya bato non basi bakenda tokozongisaka bango bomoi te bakosekwaka te me tozakaka na posa ya babitenya mikuwa na bango ekomona na se na mabele tokende kokunda papa lumumba le wana lino eyaki ti babelge bakendaka na lino si lino yango eye tokundi nini lino te bongo ya biso bakundama na mabele soki mikuwa ezali tokomona mikuwa te na Kitambo na cimetière ya Kitambo bango 4 ba place bakunda bango yali moko mosusu ko lingi toke kuna le 2 juin okende komona place bakunda bango na Kitambo biso tona besoin mikuwa na bango ndenge nini pa Lumumba yebana ne bamoni ata lilo tata na bango biso tomona pe mikuwa tata na biso tolingi tomona bana maramba bamona pe ya papa na bango bana ya kimba bamona pe ya papa na bango bana pe ya nani bamona pe mikuwa tata na bango bakufa solo eza toki aventure bakufa solo parce que nga nakomaka na kiltrana na place wana namona ta baotita bango bacorde na kingi meloko ekamisaka ngai corde ya yambo batiaka na kingo ya oyo ya biso ekatanaka esimbaka te batie ye na deuxième corde eza na balwa elobaka meme kutu moto soki balingi baboma ye open capital mobeti masasi soki arate masasi mbala liboso bazongisaka su moto wana poto babeta ye masasi te me ya biso batiaka deuxième corde balongoli ye rapidement na baloi na nsima kuna ndenge batiaka baéchafaudage wana basala na ye nini koa na nsima kuna bango moko basoda bayebaki oyo basala na bakonzi na bango ya ntango wana me eloko tozosenga kaka papa Félix azala souple azala gentil aede biso na dossier oyo aede biso na dossier oyo biso mpe tozwa mikoa ya baparent na biso po de génération en génération tozwa kimia non tozaka na pasi makasi ntango tolekaka soki oleki na wileri opusani okomi na palais du peuple ntango obwaki biso otali stade image ezongi ke place baboma baboti na biso awa charge wana ekolonga biso quand tanki toya na certitude te ya banzoto na bango tolingi toyeba tolingi tozwa mikoa na bango ezala rapatrie na bavillage natal na bango tozwa kimia eza lokola tozalaka na matanga esilaka te biso mpe malamu mpe matanga mpe esila nano le 2 juin oyo matanga esila biso nanu topema nanu tolongola mpe mokuya oyo tolata depuis 66 po ntango moko tobimaka lokola ota maboma obimi boyo olati odire moto olati te pase makambo moko ezotungiso na motu papa Félix apesa biso kilo
après sa biso azong sa biso babota ya bato wana mine tozwa kimia asunga biso tozwa kimia. Oui, maman, je n'ai pas toujours qui kaka tout le monde qui penza 7 mois de 4 mois chez au fond. Est-ce que penza nous avons tout ça 7 mois na Nicolas Landela. Mais cette fois je laisse mon tour na ya liwa ya papa Cheribert Okedi. 7 mois na morgue ndongo lobi wana. Eza constat biso to salaki. Eza likambo ya leta. Omoni moto ya kufaka na maboko ya bato. L'État a ba procédure rebelle oyo ya alandelaka salaka. Il faut basala ba enquête, basala boye, basala ba autopsie, bazongisa ba balola basala boye. Mais papa journaliste, ezala ngo pasi mingi na libota. Libota nde yokaka pasi mingi na ba makambo ya lolenge wana. Parce que otala 7 mois na kati ya morgue. Suka nango verdict suka to yoki biso nyoso. Atata ntoke na Messi. Ya mokolo ya kukundama na ye verdict le bimi ya simake ami bomaki ye moko a se suicidaki. Est-ce que réalité yango wana est-ce que l'été buki lokuta siko tokotuna nani mongwe batuna kayeti mongwe bala musaka batune mituna te ke lekaki ndenge ezalaki ndenge nini mais ande pasi na mabota. Le temps na biso tia ko umisa ba enquête ya makambo ndenge wana. Ata mutu babomi ye ko boma, ata mutu ami bomi ye moko tout au plus avec 1 mois 2 mois balekisi likambo babimisi moto bakundi. Ko tala lokola veuve ndenge asalaka crise mokolo wana. Akoki pe kokufa. Po likambo ko sala lokola bosa na ezongi lisusu ya sika na misu na ye. Et na bana eza kitoko te. L'État na place wana meka moke ko talela façon ya kosala ba enquête po epesaka ba pasi makasi na mabota te to na bayebani te po ezaka libota te meme baninga bayebani na ye to ebite mutu na kati na motema basanta likambo yango ndenge nini na mokolo yango wana po tozalaka na mesi wana okotala elonga moninga te mutu na ndenge na ye azali kosentir journée yango. L'État meka kotalela moke likambo wana. Ça va maman Jeanne Bamba tozolobela mibeko oyo ekweyaki penza oyo ya peine de mort. Mibeko wana epa na yo oyembi yango ndenge nini? Ya papa journaliste peine de mort yango totokoloba yango ya biso bakendela te o sentence ekweyi peine de mort bakoboma bango. Est-ce que bosambisi nano moto yango malamu po akoma na sentence wana ya peine de mort? Toboyi bikanga na biboma toboyi bato alokuta kokosela bato makambo azwana na yo problème mosusu akokosela likambo po lere bakosambisa yo lokola justice ya mboka oyo etengama. Ça je le dis à haute voix, justice ya mboka oyo etengama babanda kokondane bato bikondana ba sentence de mort wana. Sambisa moto azala coupable tango bolekise na sentence wana culpabilité na ye ezali établie. Mais toboma ba innocent te na lokoso na biso ya ba avantage na biso ya kimoyibi na biso ya motema mabe na biso ya ba jalousie na biso. Parce que koma wana mobali wana boyaka nga na libala na konyokola ye tikana kosela ye makambo te mwana mwasi wana atikalaka na les avoirs ya ndeko na biso akufa lokola tokabola les avoirs te tokosela ye makambo eza ebele na mokili po tokokosela bato ezala nde bongo te. Bajuge ya solo oyo babangaka nzambe oyo bamiyebi ke baza na mosuni to mosuni na ngai ezali ndenge moko na mosuni ya moto nazali kosambisa nde bazwaka badosie ya bato basambisa. Po soki basambisa na ndenge ya malamu bato bakokweya na kati ya mbeba wana bakozala oyo mpenza iyo
punition wana esengeli na bango ate yo kimi mboka na yo oke créer groupe ya ba rébellion kuna po oboma bandeko na yo mokolo bakangi yo basambisi yo emonani solo ke yo ndo créaki groupe wana eza ndenge mosusu mais ezala te ke moto acréer na eloko te kaka po asalaki critique na likambo oyo gouvernement esali malamu te bino bobongwali yango non atteinte à la sécurité de l'État. Donc baloba te ata botengami baloba te ata bosali mabe baloba te non sentence ezala na niveau wana te po likambo nyonso na mokili ebongaka critique mpe fo eza botamboli malamu tokumisi botamboli mabe tosali critique po a partir ya critique wana bokosala nini bokobongisa eloko oyo bosali kitoko te ezala badossier ya lokuta te ezalaka bandakala te banani balongola yango kaka balingaka kolongola mibeko te sikoyo tozongisi yango o me kala mingi te awa général ya matanga abomaka bakulu na awa tolobaka nini tobengaki ya criminel te tolobaki droit de l'homme ya esambisa ye ebongo lelo sikoyo bacriminel tokotia bango wapi po tokomi koeberse bacriminel tokomi kosakana na bacriminel tokomi kosola na bacriminel nini ekomi nini bato bazokufa ekomi nini semaine oyo kuna bapapi policier bamashete na crise roi na kasavu likolo na mosala oyo ya ndima ya kolata sokoto mpona kobatela biso population bakulu na basasi ye motu neyebi te soki sor ne eza nini kwa na hôpital siko wana banani na bacriminel te bakulu na wana siko bacriminel babimaka na boloko ndenge nini baparent na bango bafutaka mboko na banani bamagistrat te siko bamagistrat bakosambisa bato mpona kokata makambo ya bapene capitale bo wapi kaka na magistrature oyo tozala yango oyo non totika koblage na bomoi ya bato batika kosimbisa président Félix Toucha Pamba bakaya kobomele bato bibomaboma po balobaki na régime na ye na 5 ans na ye bato bakufaki yo temps non batika sala devoir oyo akosalela biso asalela biso devoir toza koluka asalela biso devoir ya mokonzi na biso ya mboka ezali peuple congolais alia malamu alata malamu alala na kimia atangisa mwana na ye amisoigne na pasi e asoigne bandeko oyo bako kobelela pene na ye na bamoyen na ye batika président Félix ase pencher na makambo oyo eza kotala bomoi na biso bapeuple congolais na ye batia komema ye bimemamema wana kolobi na ntongo babaluka balatisa ye ber. Merci vraiment, maman Angélique, Mamba, et toi qui est analyste politique, vraiment répondre à l'invitation de l'émission. Papa journaliste, ça va se permettre de passer yonde opesi ngai opportunité oyo pote bandeko bayoka ngai pe raisonnement na ngai bayoka pe constant na ngai oyo nga nasali na mwa badomaine oyo nyonso tosololi nango awa tosololi ya bamartyr tosololi ya premier ministre mama oyo abimi oyo biso ya mama tobeti bravo tosepeli tolobi mokonzi ya mboka merci babi nasali mpo molingani tanga masolo boucle